Bonjour Nabalandi ya Nushka TV ya Yemoko la reine Angleterre Nushka Amis Motema ya Maradona lelo invité na biso lelo eza Mirma la canon babi edendaka Samba Simbango babi Samba Simbango sao basala ebe no to partager makambu ebelo etalika art na opetali Mirma la canon Yemoko. Merci Naya Toto Kalambai, merci Nama Gabi Makuta, merci na Sabe Miniki, merci l'équipe technique nous surtout bazananga na journal lelo, caméraman soto ame moral fungo la caméra toleka. Bonjour la canon. Bonjour Sina Poto. Bonne nuit. Bien ma casse. Ndenge ni groupe si énergie. Synergie tout ça qui m'on a pose par rapport à ma camon on ça là. Et si que le quoi na sisi yango n'est vraiment dans une chansko en marche. Chansko en marche. Mais Mirma babi opesa ba fia groupe no chance te ki obima. Na lobby. Tande ba actrice baloba. Bakosi. Parce que ngaza parmi ba leader oyo ba fula bana. Na parmi ba leader oyo ba fungulela bana mitema. Na fula batu nyonso. Na fula donc on a banda ko fula ba on a théâtre. On a théâtre et simba te na kotisi émission. Donc na luka mutu nyonso a dépendre na ngate akoma ko dépendre emsu na yemoko na ba relation na yemoko. Donc jamais o alobi ke ngana fula ba tutakosi amte amabe. Mirma malgré au lobby au pémisi gros pour na ba raison mo quelconque mais babi oza trop lemba trop président modéro tandis que biso soto te bi ke Mirma na modéro ba kabona na ndenge moko ya bien te mais lelo eza étonnant Mirma trop lemba point. Non Mirma trop lemba parce que Mirma bimina na lemba. Mirma penza abimina na lemba, Mirma penza ba fulwa na lemba, Mirma banda banzonzingi ya lemba. Donc papa na mwana ba robe ba bango mais so emsu mwana reconnaître ni mabie na ye. C'est que yo reconnaître. O ezana na ngopeti. Mwana pa ko salaire, papa pa ko salaire, so to vandi to monike to ke na baguerre o ti wapi. To boma moto, to bomi na biso moto. To bomi moto to zongi pendenge to zalara. So emsusu papa na nga za besoin na nga. A benga nga ke mwana na besoin na yo. Na roya to travailler et sili na zongi. Papa na nga benga nga ndeko na nga mayonnaise benga nga po mayonnaise to za ne groupe moko pa ya mode. A benga nga pe ke Mirma ya to tournera. Et à trop l'embâté mais bango ne batala ke Mirma fruit na biso. Donc to rejeter te fait to récupérer kae. Voilà. Ça va c'est bon. Bolandi kande la canon na lobby ke yena président modéro bazaki na bana ba promet ba bongisi na bango ba reconnaître que o azele na photo to azele na réseau to tia na se to tambwisa masolo ezala bongo ya te ke ceux qui olongo na groupe beaucoup mabinemi monde ba misu to mona kaleki na TV azo finga papa na ye papa leki na TV azo lebela mwana mabe Mirma eza na circulation moko ezoko circuler parmi bino ba artiste pour na propos ya Suzy Bantu mais babi makambo ane bimi na lemba ka bino ba lemba bo créer ka ba problème mamango bimi na lemba bakosi na bango so ba mamango bimi na lemba makambango eza nango kaka ya ba bloc bloc a lembeza bloc a bandal eza bloc a kasavubu eza partout ba artiste presque belé l'artiste est presque belé au baluba makambu oyo mais ezaki makambo be bandalo ba monase na se à partir ya matanga ya pululu nde ba yo bimisa ngombala moko tout ozo comprendre donc batongo to yebi pe bango mo pe ba mi yebi ke ba misu ba yebi bango et ça sko soni ozo mona kota la star munene ti Suzy Bantu kokanga endo ki na problème nini. Na problème ni ata soki mta na mabe parce que biso surtout nga pe na ba faute na nga na berère na nga so mtu emsu so azana mabe so ça que le mo be se pesa que te mais benga eso la na yeke ko sele likama munene bongo likama munene bongo po kindo ki pesi na mkolo bongo ezalara amona loko esila na ngopeti ba misu ba beza na kindo ki akala o banda kala la nendo ki en plus pas za pembe
bakosi na bango nga pendani na zaboye na nga na preuve te o Suzy azandoki na ata na preuve te donc nga kutuko na oloba kutuko andoki ata mukiete parce que nga sola na Suzy nga tozala na Suzy nga na découvert Suzy na tournage kutu ya mayonnaise na mona ta ki mute ya mabe te po mutu so azandoki faza apena mute ya mabe oyebi po yaza kitoko ifaza na ki mute ya mabe bato nde bazala msa zane kitoko te nga sa neti mascarade aza moi gentil mais ye pendeza kitoko a gentil non aza bien apena ba défaut na ye moi azala colérique mais aza vraiment bien aza mutu ya ovanda na ye aza social abomba pe kandate ozomona dans la qualité na ye leke belé o arrosa ndokite elo ngasko na oboya yango wana ba qualité leke belé. Merci bafanya sotu bolinga Suzy bantu boyoki parmi baninga na ndenge la canon na lobby eza nango archifo ya nango kaka batamite mama be po babi maboke ki mutema mabe eza makasi ya edelo la babi maboko banque babi yonde danger ya ba danger Myrma relation nini oza nango na baninga na yo ba artiste nga pena na relation moko bien donc na pena na relation moko bien na baninga na nga nyonso basala théâtre ezala ya basi ezala ya mibali po toyebana na biso pe mo boyotela ma ba guerre d'esprit mo tala pena muto yo asexane nga kama ninga te muto yo alinganga pena na mutema na ye o comprendre mais ce qu'on ngai na tala te que olinganga te nga na nga Myrma Kano dans olinganga te na linga bango nyonso bongo po ena batu mususu ata sali film ne abula ko kutute o comprendre abula ko kutute babi yo commandé orgueil parce que au sala chaîne ata babengi ote chaîne o ekotelo déjà moi muki mais ça la bongo karas sina ezala bongo parce que ezala quoi na créer entreprise nanga ata so bengi ngai te nga moko na tourner et pas nanga loba ku tourner mikolo na banda tourner susté na comme ka fona ke ko tourner pas bato mais le kona zonge na ba tournage nanga na tourner pas nanga mais ata mutu moko ta loba ke na benga Myrma boya tournage nanga loba MC kuta na Myrma za na empêchement ou ça na tournage mususu ke Myrma pena lobi ke na ya nanga tournage te nanu komate penga so na na tournage tout na oyebisa o d'avance déjà que na tournage mo boye yango empêcher nga na yate voilà. Merci na bino surtout bolanda biso boki kande mima a défendre ba question ezalanga ba réponse si ezayaye Myrma obiso surtout to ebi Myrma zaka calme Myrma zaka posé mais qu'est-ce qui se passe entre Yona président Caleb babi eza grave to ebité bozo wela nini alingaki yo oboyi to eza nini eza okumaka bolingo te na déclarer ndé mbonga film na nga mbongo ko na déclarer mbonga film na nga na besoin apesa nga mbongo na nga nana besoin apesa nga mbongo na nga nana besoin te ke batu bayisanga te Myrma boma moto te parce que na loba na ye na lemba mbongo ya nyo kote ki film to eki ko tourner apesi mbongo nyoso mibale nyoso mibale nyoso pena mibale na kota film pa na ye to yokana akopesa nga mbongo soka yekin tia yakin apesa nga be explication aye suki ndo apesa nga ka be explication j'en ai marre et comme isu to tourner film pa na ye apesi biso mbongo caché na biso te akomoti na biso boke papa ko bo pako azane ka mutu o batindaka abenga biso azakile ka lokwa réalisateur donc pako aza rien à voir na makama mbongo so bapesa ke mbongo alinga kanga ta linga pesa biso mbongo donc tozo mbongo te yango to déclarer mbongo na biso président Caleb to na biso na problème na te to na problème o pesa biso mbongo na biso voilà. Merci beaucoup. Merci. Président Caleb Okindenge Myrma la kanon na lobby ke ye ana posande ya mbongo na ye présent. Donc bosala ma solo na coulisse biso te yeba kite fallait bosi sango peka en coulisse mais ce que bimi libanda bo eza vraiment bien te. Eza bien te ça là vraiment effort bosi ça ba problème wana. Myrma affaire ya mutakala oyo ikomi na ba artiste est-ce que yo déjà ici au Tindela soit fan soit mobile moi poto vidéo ya mutax vidéo ndete vidéo te et simba pété o sa vidéo na nzoto ni
et simba te yeso sali vidéo dégâts et simba pete na njoto ninga sala na vidéo te nga utapel vidéo pe na evita ngo loba ya msuto solo la boye singa te mi manana posa na mona yo nde na oluka omoni nga kaka to solo lino be na normal po vidéo pe na to kima nga banda kala vidéo na ninga te loba pona se pesa msu chéri na nga na kosa na nga photo mais que o vidéo e simba te vidéo pe nde simba te po esa la pasi to na so na confiance susu ya mibali te msu pe mibali pe ba na confiance na biso susu te pona nini bokoza msusu na intimité moko boye na mutu mais au mona mutu azu sikoyo ba sentiment bo partager ki apandi yango ba nyonso batala msusu po relation simbi te msusu soit msusu rancune moko boye esali ke bona sale boye liboso to na mona ngo to bando ba ke te eza bambanda msusu ba sala ba artiste bongo msusu amoni mobali na ye msusu so na artiste mo ba amoni ba photo a publier mais ce que eza su bongo te comme na biso moko pena mobali pena ye moko pena a publier mwasi na ye mwasi pena ma ye moko pena na conscience na ye o mona pas publier mobali na ye donc eza la passe eza la soni et comme o bangisa biso pena na degré ya masolo ya solo la batu donc et comme o bangisa la kanoni ex ondimaka vraiment qui se zali na maboki ouais qui se za makasi yuko ana kisi mama nana kisi te nga na yebika nzambe donc nzambe banana bima na libu mama lakisanga ka nzambe donc nzambe alakisa bolingo na ye likolo na nga na okenda kisi na sana ngoni na mata na kisi te na pela na kisi te na simbe loro te na mata bongo siko na simba kisi po kisi sa ngani rien à voir dans na kisi te na normal penda bo nzambe ebele tant talaki vidéo ya Herman Kasongo et ça la ki onde nini étant que collègue na et ça la nga pas makasi parce que to comme ko koloba bima système d'épisode premier épisode sur bimi bima kiko premier épisode bima kawana en tout cas et choka biso makasi donc premier épisode de choka biso makasi parce que bima qui 3 vidéos sur 4 vidéos à la fois donc et ça là qui vraiment passe comme on a ndeko na biso ndenge ba botela ye donc eza bien te et là au cas et consoler biso moi muke parce que ça qui vidéo moko ça qui triqué oui nde ba oloba et ça qui vidéo moko ça qui triqué donc ça qui inconscient ti bando filmer bongo yango mande soulager biso passe dans mon thème comme on a batu bazolo belango à chaque fois batu bazolo belango et ça biso passe pour aza muninga mso artiste aza ndeko na biso ozomona donc passe na eza passe na biso esengo na biso mais lelo to beta suma solo wana te to beta suma solo te parce que likamango e bandi ko kita moi muke ça va merci babi ba question ezanga ba réponse eza la canon bomona ka ndenge a répondre na ba question na ngai Rodrigue Lola babi yonde makambo mwana London ya solo héritier wata babi Gucci nde ya yo babi nzamba Gucci héritier wata babi yende nzambe ya Gucci Fabrice Lola ya Chichi babi batika po yonde dega mi malaka non. Question n'angeza boye. Est-ce que la canon akana mobile na poto tote ngai na ko répondre yo boye mi mabala nante mirma célibataire mirma bala nante mirma célibataire mirma zo qui proposant mais bazala lisusu te bazala lisusu te parce que ti lelo na ba suite na lisusu te na minute oyo na nanga na mobilité que oyo abalanga mais ba relation penza ya sir ezali ba relation penza relation na nga ya sir ezali mais que naza fiancé non te nan penza te na ma célibataire. Merci voilà. Mimalaka non à part théâtre au sala asumnini. Ouais, à part théâtre, nana matricule nanga donc na fonctionnaire. Oh, ah bon? À part théâtre, na fonctionnaire na salara na ministère à commerce extérieur, la division urbaine nango donc tous en ba nouvelle unité, to bandi à peine non na za ba une année et demie donc non que 2 ans. To kendara to signer to zong na biso.
Mirma msani na yango wana donc ba activité mususu et ya na après mais na un fonctionnaire à part théâtre. Mi mo passe un jour au Vandanda Kalibala au gérer foyer ndenge tout le monde a basi na kati ba foyer. En tout cas libala elo komo malamu mo na monate. Libala eza bien nzambe nda benga biso basi abenga biso tetoza na banda kwa benga biso poto bala. Ngana lobango nalinga kosala ki star na ngate ko ngane na boye na ko bala tefe na za lokwa ba mama mususu avec exemple mususu ezaki mama mususu avana na ya lobi ke ngana bala te na za ngaka célibataire ti na okufa non ngana lobango so mo bala bien se présenter na ye alobi ke non Mirma na posa na yo ou soit otika théâtre ou soit continuer na yo soit na ba production mais to za na yo to sa la foyer na biso no boya te na moi si pourquoi pas na bala lokwa batu mususu mais ezaka souci na ngate que il faut kaka na bala il faut kana bala non parce que étape wana na lekango déjà so le mobala ngwa abia bala abi ke Mirma il faut tika théâtre kasi on a lobby ce qui na coûté la mobali o lobby que non il faut tika théâtre na tika na nga théâtre parce que na sali carrière na nga eza mulai et carrière na nga eza mulai na moni lo roté fe na kanga na théâtre po théâtre e baxela nga isu so pende non ba relation na sina zwa célébrité na sina zwa donc il faut se sengi na bala na nga na tika théâtre na rotika na nga ou soit na continuer na production na manara au produire ou soit bactère na nga non ça na nga c'est pas un problème. Ça va, merci. Bolanda Kandela Kanono Loba. Vraiment, émission qui est tokos na tokos. Mirma ozana bana. Ouais, Mirma na ba mi balé. C'est vrai. Ouais. Mirma na ba mi balé, Mirma. Tu as li bosso ndimi bana émission presque ba msuba wanga na bango bana, oui. Bana ngala ke wanga na bango na ndeni. Bana ngala linga bango makasi mo moyen ezate. Na ba mi balé ya mi bali. So na boti na senga nzambe turo so na mina bota ifuna bota mwasi parce que na boti ka mibali bana nga mibali na lela bango fort dans magma je de mateso na Joyce Mbenga na lela bino ya trop ya dégâts taka ba poste na bango za kombo na nga nga bana nga so ba poste na bango feza kombo na nga do ba poste na bango kombo na nga bompulenge ba poste na bango bana nga penda na lela bango makasi na bomba bango poani eza ba misusu pena soko tunie ke ozana bana te ba misusu bana mikolo me awanga na likaka zonga jeune na ba misusu tu bana emsumi bale pa bino na kana mwana moko pena ba misusu bana misata bina ba mi bale eza nango ezala nango me bana ba bomba bango te biso to ba artiste kutu ba boti non te sa bango passe ba linga ba bota bongo sko yo mtu nzamba sali yo grâce au boti déjà bomba bana poani. Non, ko bomba mwana te, nga bomba bana te na bana nga mibale. Ba pas maman abiso. Ça va, merci. Mi mana bana mibala bombi na été, aza clair et net. Na bana na ye mibale, aza ko évoluer artiste azala ande boye poso olandi pe succès mingi msupe obota te. Oui, po ebele pe baza msu bana te po elenga succès. Amona kaka elenge o mona tiki ezate so na boti ezanga temps na pema. Boti zo apé temps hein. Bazala na bango pe na raison mais un mo pe ba na tort. Vous comprenez ba na raison un mo pe ba na tort parce que so landi succès obota te. So pe succès waneza o raisonner ce que il faut na kota ndaku msusu na comme na zemi ba 5 mois na tourner sous type msusu ba yoka soni. Ça va bien ma pardon question les leçons par exemple président Modora Lobby abimi malgré ozana groupe na mais na lingi ozonga na groupe ondimato wana nda kuna ngate grâce enda kuna wana papa na ngai ta kuna bengi grâce sina enda kuna wana za papa na nga soka bina nga kezonga to travailler ou to za na bana auto encadrer bana o msusu oyo na oboya te parce que enda kuna nga na oboya te za papa na nga penza na oboya te mais aka par rapport ni papa pa monde ana sina koli na nga o comprendre sina koli na pe na activité na nga na salaka ke nazonga isu na ndako wana e simba na ngote mais so abengi nga mo pe na ndima na nga na bando côté là ba repère na bando côté lo mais eza ndesko msusu ba temps ba tournage oyo ndezo kanga biso mais wana pe ndeza parler na nga na c'est que ne so za tournage na privilégier tournage na okende msusu ya bato msu na kete
Vous avez respect bonnet mi malaka non, aza respect vraiment na président na yemba liboso na yamba artiste bakabwa na président na loba maramba bien pour na président na vraiment et ça linga vraiment bien to komi na suka émission na biso mo ba dédicace. Ouais, merci beaucoup Sina pour l'émission. Yambinga y a une opportunité au Pessinga Lisusu. Mambo tenangai ouais na opesa na bandara na Banque mondiale le vrai exemple à suivre. Un Juvenchito ya bambo tenao yangwana père double Max Kake Saletizon Ardambo teno yangwana Anwari Tegemena boss Chicha babi yende donc kondi kuna à partir ya Istanbul abi soki ka olingo ke Grèce donc zela yé au solika na nyonso voyage simbi kwa to na Johnny Kabengele bambote na yango wana mbote na ngana dira makaya Nadi Lumaya na pesi mbote na ngana Eric na pesi mbote na ngana Eric Jenny pardon na pesi mbote na ngana son excellence Pati Mateso baza ebele Clémence Mutamba bambote na yango wana na pesi mbote na ngana Bompu Ornella wana na benga ke monomo alobi bakisaka le cœur na suka donc voilà merci vraiment merci na bino surtout bolanda biso na Nushka TV ya yemoko la reine Angleterre Nushka Amis Motema ya Maradona bo s'abonner vraiment massivement na Nushka TV bozala vraiment décider po bokozwa ba émission ya kitoko bokozwa ba gaga kitoko bokozwa ba film ya kitoko. Merci na Toto Kalambai, merci na Magabi Makuta, merci na Emmanuel Masala Angola Star, merci na Yannick Ndita so. Ah oui. Na bosani mutu pardon bolimbisa nga wana na donc na wabi mengrati esanga bienté. Nzambe nanga Alvin Bola mutema lokwa yo azate Alvin Bola taka mutapesa biso espace ya répétition to futaka te to kende 3e année yango Alvin Bola ba mbote na yo donc merci beaucoup na mutema onzamba pesa. Merci beaucoup na Edolo la babi maboko banque babi ende maboko banque. Merci na Rodrigue Lola, merci na Roger Manzambi, merci lisusu na héritier wata babi Guchinde Ezayaye, merci na Laetitia Kalombo de London, merci na Cordonanga Hervé Making of, merci na équipe technique nyonso tozala na sima caméra tomona nimba la sima. Ciao.